Voilà bandeko balandi makambo ba Burundais o bazali ko sala biso eza vraiment très grave o bazali ko sala et pa ya ba wazalendo boko yoka vérité nyonso vidéo o bozomona na kochela bino yango bino moko boyoka parce que zo senga siko il faut ba Burundais ba bima rapide na République démocratique du Congo yango nazo senga bino ndeko yo nanu osabone te na chaîne oyo, abonnez-vous à la chaîne pour oratakate ba information vraie et fiable pour biso toyaka te pona ko kosa pour toyaka na ba image à l'appui. Donc tant bomonique na lancer vidéo, tant bomonique na za en direct yebaka yango ke bozo zwa vraie information fiable et vérifiable avec des images à l'appui. Ndeko partager vidéo oyo panza yango pour que komela na bakonzi ya ba Burundais pena batu oyo baye ba makambo ba soda na bango o bazali ko sala na République démocratique du Congo. Alors bolanda je ndenge zo kendele toyebi ke ezalaki samedi ministre ya intérieur azalaki na kati ya Uvira kokende kokutana na ba waza po ko pesa bango ba moral. Alors ba wazalendo tang ba monaki ministre ya intérieur aye kotala bango balobi ke c'est le moment to bimisa siko ba vérité oyo ezo salema na niveau ya front bande konanga makambo o ba bimisi c'est très sérieux, c'est vraiment sérieux yango tozo mona ke bitumba batu bazo bunda neti côté mususu mo ba freinage mais lelo ya mbala oyo e bimi na poisa. Alors nini ezali koleka parce que ba wazalendo bazolinga ko attaquer vraiment makasi mais armée burundais armée oya ba ndeko na biso ba Burundais armée oya Burundi bazoko pekisa ba wazalendo ba attaquer hono tang bazolinga ko beta vraiment front makasi te botika ko attaquer biloko wana ezopesa kanda epa ya ba wazalendo video oyo bokolanda yango ezopesa kanda epa ba wazalendo ndeko soki nano s'abonner te abonnez-vous à la chaîne te à la place bakomi abonner aimez vidéo partager pour epanzana ba mona soni bakufa soni et puis tozali ko senga na chef de l'état en tout cas soki kaka boye bimisa ba soda nyonso ya Burundi bazonga na bango totikala biso moko soki tokozwa aide côté musu tozwi aide poto beta bango makasi eza vraiment passe na makambo oyo babimisi e kamusi nga yango na lobika en tout cas il faut na sala en direct nazala en direct bana mai bayeba makambo ndenge nini ezokendele do bazolinga confronter na Kamanyola ba beta makasi po bazwa Kamanyola mais côté ya basoda ya ba Burundais baboyi non wazalendo badoze pona nini biso te eza mboka na biso ba Burundais eza mboka na bango te bango baye ko aider biso bako puye FRDC bako puye nani oyo bandeko na biso ya wazalendo mais lelo bakomi ko compliqué to landana no video bo comprendre bino moko makambo nini oyo balobi tolanda. Nous les Wazalendo, nous avons des difficultés sur les lignes de front. Quand vous êtes là avec notre chef et le commandant région, vous allez nous dire l'objectif et la mission de l'armée burundaise ici dans notre pays. Parce que nous sommes tout proches de battre les ennemis au niveau de Kamanyola. Les Burundais nous disent toujours non, vous n'êtes pas autorisé d'attaquer l'ennemi ici. Au moment où l'ennemi avance, alors leur mission c'est appuyer l'ennemi pour nous agresser ou bien c'est pour nous aider nous les Congolais. À Nyangezi c'était le même. En tout cas, messieurs les ministres, les restes nous demandons les huis clos militaires avec vous.